Mbote esengotondi ngai mingi na motema koyeba eke bozali ebele liboso poste téléviseur na bino pona Rolanda magazine FM ya mokolo ya lelo ongai donc Clark Kololo nazana plaisir pe libaku ya ko présenter bino yango. Tofungol basango na biso na oetali campagne électorale Mama Agnès Kabongo Mbombo candidate na députation nationale kuna na circonscription Lukunga numéro na ezali 932 asalaki mubange na carnaval pour na ko sensibiliser bana nyonso ya Lukunga ba voter kaka numéro 932 Tolanda. Mama Agnès Kabongo Mbombo, numéro 932, la Lionne de Lukunga, le béret rouge, les 9 qui bougent, toujours pembeni ya base naye. A salaki mobangia na carnaval, toujours pour na rozala kaka na base naye koleka koyeba ni nezo marché te pe koyebisa bana nyonso ya Lukunga, numéro za kaka moko, numéro 932. Kasi ava ya kobanda carnaval yango, a zongisaki nyonso na maboko ya Kolo Nzambe, a salaki mobangia na Lusambo kuna na ndaku na pona relaxaki ye, akwa kaka repa ya Nzambe. Akitaki ona malembe tina kitambo magasin alongwe wana azwaki aveni nguma akitaki malembe abaluki azongi Gramalik. Après Gramalik aki kokoya na DGC barré place ya lekaki avec impact na idéologie place nyonso azoleka azali ko kabola ba tract pona koyebisa bango numéro ezali kaka moko numéro 932 oyo ekopesa solution epa ya bana nyonso ya Lukunga. Tango alongwaki wana na DGC barré azwaki nzela ya Kamunganga akitaki ti na wenze ya Kamunganga place oyo azali kosalisa misala avec impact na idéologie place wana ebukana ba mitukeleka lisusu te na nzela wana kasi ye na bolingo na ye ya na ya kotoyo azoko salisa misala ezoleka avec impact na idéologie yaki atalaki ya vérifiaki misala ba yebisaki ye ba problème oyo ezoko tungisa bango awa pe aprometaki bango oya ko promettre bango donc nyonso ya malamu alongwaki wana kitaki lisusu ti na pompage alongwe pompage eko bima brikin azwaki nzela ya sola aye kokoya na station ya centre supérieur e bimisaki lisusu ti malembe azongaki na kitambo magasin après kitambo magasin place ayaki kosala sitting na ye kuna na station Makampane akabolaki ba frère lisusu asolaki na bana ya Lukunga pona koyebisa bango numéro ezaka moko numéro 932. Mama Agnès Kabongo numéro 932, la Lionne de Lukunga, molobeli ya population ya Lukunga, le 9 qui bouge, le béret rouge. Azongaki malembe tina ndaku place oyo makambo nyonso esilaki to monaki ambiance lekaki kitoko incident moko esalemaki te ndenka kasengaki epa ya Nzambe bakini kitoko bazonga kitoko esalemaki pe bongo. Mama Agnès Kabongo Mbombo bana Lukunga balobi Mama Agnès Kabongo Mbombo 932 nde na motema. Totikal Karana Oetali campagne électorale maître Anissé Mifia Oazali candidat député provincial na Kisenso numéro nazali 86 a Kendai Kopé Sabadon na église ya Sebeko pe asalaki sitting pour na ko expliquer bana nyonso ya Kisenso ke soki batindie na assemblée provinciale a Rosala nini Tolanda. Numéro 86, Maître Anissé Mifia, molobeli ya solo ya bana Kisenso. Toujours na cadre ya kolinga commune na ye, na cadre ya kolinga développement ya Kisenso, asalaki mobange na descente kuna na Sebeko Kisenso pona kotala tala. Nini ezo marché te na église na biso oyo epesa biso mapamboli awa na Kisenso. Yango na cadre koyeba makambu oyo kosala eke église ya Sebeko Kisenso eke ne malamu pe commune ya Kisenso. Maître Anissé Mifia a memaki quelques sacs ya sima pe enveloppe ya mobange pona kopesa na église wana lokola don po esala eke église etongama kitoko avec impact na idéologie. Na geste oya salaki e betaki pasteur na motema pasteur lobi oya azali mwana Nzambe il faut ko pambola ye po ebele ba osala ba geste oyo te yango wana pasteur afukamisi ye na se a pambolaki ye alobaki maloba ya kitoko pona ye afungolaki nzela ezala polele après kolongwa na église makamnyo suleka kitoko maître
Maître Anisen Mifia numéro 86 akitaki malembe na base na ye pour sensibiliser population à Kisenso ko yebisa bango yende azoko mérité ba pesa ye chance akende kuna na parlement provincial ya ville province ya Kinshasa. Pe Maître Anisen Mifia akendaki na bango lisusu ti na salle Maumba pour na ko expliquer bana ya Kisenso nyonso idéologie pe mission na ye oyo asengi bango batinda ye kuna na parlement provincial ya Kinshasa. Bana Kisenso sengeli turo ba pesa biso confiance parce qu'en fait tant que tozala eloko te tant que tozala ka tout simple tolobela Kisenso na ba media ba yeba to bunda ka pona Kisenso organiser ba match pacifique pona Kisenso mais tango lokola l'état apesi biso nisa ya ko postuler pour tozala candidat na za candidat de députation provinciale na commune ya Kisenso bana Kisenso ba pesa biso confiance pour tozala ba vrai balobeli donc activité à lelo ezalaki pour inscrire dans le cadre de la campagne de la population. Maître Anisen Mifia, vraiment ne Kisenso alobi ba makambo ebele o ezo senga Kisenso il faut salema kasi ba o ba leka liboso na Kisenso ba sonjaka kutute na kobule makambo o ekota na Kisenso kasi ye nanu akete azali déjà kobule makambo ya bien boye pona Kisenso. Maître Anisen Mifia bana Kisenso balobi soki yo tena ni mususu bango soki numéro 86 te bana Kisenso balobi ba voter na bango te. Maître Anisen Mifia numéro 86 ya Kisenso ozaka ka moko pe otikali kaka yo moko. Tozoko bakaka na oetali campagne électorale ye komona ye Golf Kizola dégâts matériels asalaki mobange na meeting kuna na commune ya Kisenso pe tomona ki présence ya Wenge musique à maison mère o babetaki mobange na conseil elongo na Weranson. Tuanda ba détail na commentaire. Ah oui, qui avait dit que et loko ya malongo ko matin la Kisenso to na momba luvunu nange pour le camp environnement sécurité paix sociale des alliés cheval de bataille à Golf Kizola dégâts matériels l'empereur de Banga Moyo ka kandenge boyebi na mboka empereur azala kase moko o ba matembele basoso le pango pe mafumu bango nyoso bazwa ki makambo na bango awa na betira le roi de la forêt na 2012 ezalaka likolo le komi libulu fota banani ya biso moko ibota yango na biso na libulu nana ningi meni pa na batanga na poto ape na Kisenso batanga na Congo la ligne kulu na awa esila beaucoup de ces zengi il faut le sala il faut nzela oyo pour ndi melangai mwana mama mobange l'événement ezalaki lancement officiel la campagne électorale il y a l'empereur de Banga Moyo Golf Kizola dégâts matériels awa na commune ya Kisenso na quartier d'état na siège à parti politique accord population bayaki et tout le coup na koyoka message ya molobela bana Kisenso pe mwamba mobimba Golf Kizola dégâts matériels oyo asolaka cœur ouvert na bana Kisenso nyonso tout ema me côté spectacle kutu tika na yo pour ambiance c'est là qui assuré na artiste et comédien bébé qui la ngani pe suka masolo c'est là qui mobange na concert il y a le roi de la forêt le phénomène nyama wakanda Weranson oyo a bersa qui mitemba ba fan nyonso na belle mélodie pe asanga ki na bana Kisenso pe mwamba mobimba ba voter Golf Kizola dégâts matériels pour un des choix utiles pour un changement na commune ya Kisenso et sika zeli numéro 28 pe na mwamba et sika zeli numéro 154 na élection législative provinciale pe nationale oyo. Et c'est un peu être mobange na meeting populaire où il y a l'empereur Golf Kizola dégâts matériels à la commune à Kisenso ils occupent participation à président parti politique accord moi na mboka chaque ikungbul pe ba cadre bongo na bongo ya accord pe autorité morale et regroupement politique alliance des acteurs attachés au peuple AP Tony Kankushiku pe nous sur le canal Kitoko avec un partenaire idéologie 100% information Malou a toujours. Kasi na oetali population congolaise bango bapesi makanisi na bango pona ba élection présidentielle to ba détail na micro ya Mag FM. Tozana posa ya mutu oyo akoya kosala mariage ya pensée na peuple quoi. Donc désir ya peuple na oyo azoya nango ebalana. Donc nous n'avons pas besoin de la personne. Quand on est congolais, on a pensé moko oyo et que soutenir peuple,
yende to voter à la président quoi. On a 5 peuple nani mokonzi otozela na malawo liboso changement. Après changement abungisi libiso bamboka banzela siko dollar ezomata tolingi dollar ekita siko tozala l'aise tozala misale belé po tozana diplôme ebele ba nini ba gradué ba D6 ba licencié mais tokumo bolaka ba moto mais misale zate oza oyo sika ifata na banzela na biso ata la pena musana na biso tosa ne chinga buna na chauffeur à moto na Kambungu. Oza oyo akoya sika ifale ata ka pona souffrance na biso kolia na biso apa wana nzeleza un peu propre totalement peu à l'aise kimezala bande o ba voter ifa ba voter muntu oyo azoloba likambo oyo ko salima pe esalima to limite ke o muntu oyo akoya akoloba makambo ya bien mais suka tanto to voter akoma yesu makambo et ou bien apesi biso mukongo wana to boya soki yoza président oye pour na mboka ya Congo donc il fallait au sala au peuple à singa. Inondation na commune ya Limete précisément na quartier Kingabwa population abeleli na micro ya Mag FM. Toi na ba détail na commentaire. Tambola na mokili omona makambu tala bien awa tosali na malemba nkulu te kasi na ville pour Kinshasa na quartier Kingabwa mi penda na Mbamu esika oyo wapi inondation emesana kosala maba ane nyonso kasi bakonzi enkipa kuna pona ko se déplacer il faut ko mata moto to pe pirogue likamba ko kama en plein 21e siècle pe population et lobby que vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Jekoko Mulumba azali bongo natif ya Limete kasi asala kailo côté atako akoma vice-gouverneur ya ville pour Kinshasa pe population basenga kina gouverneur Gentini Ngobila alukila bango solution mbula na mbula banana kota awa na 2006 ti lelo kaka na dindaka kaka ndako ekoma mukuse na minute oyo diki oyo papa okoki ko bongisela biso te papa na ngai siko to okende wapi balokataire nyonso bango na babini bakei biso bakolo bisika biso ana tozo ko supporter kaka na bana to tambwa na mai to so lala nini to masaba mbeto ba biloko nyonso ka likolo nzela mama Jekoko akendeka belanga yango epa na biso oyo avenue eyala ya mama Jekoko yango ekititi na belanga tala biso pacho tozo mona côté boy bipai na bipai tala bandako nyonso to edindi biso toza na kati ya mai tozo voter bango siko lokuma ngo ka puna na Kingabwa likolo bongo Kingabwa bango baza yango te kasi population eleli lisusu pe elobi que débordement ya mai oyo ezapona comportement ya mabe ya ba pêcheur bakoma ko bomo badike oyo esalaka que ba mai ekoma bandako na bango te pe baelaki lisusu boye de toza penza ya kosuka tozindi mabe à cause ba pêcheur place wana babukeli biso yango na ba policier baza en complicité na bango donc yango moni mai oyo ekoteli biso na niveau impossible boyete papa gouverneur Gentini Ngobila ata commandant ekomi na suka asala quelque chose pona bana ya Limete Kingabwa mingi penda na Mbamu po bazo continuer kozindaka mikolo nyonso pe situation oyo ezali ane ya liboso te bande ko ba chauffeur bosala ba contrôle technique na mituka na bino ezali très important neti awa na commune ya Kisenso manque ya contrôle technique elingi ebomisa bande ko mobange na accident tolanda bandeko babimaki bazozonga ndaku batelemi boye batala mutuka moko ye wana pe encore transport ezalaki pasi yango pe eza nango mutuka ya transport te kasi chauffeur alobi bandeko na ngai nazosunga bino na mema bino na destination bandeko bamati po ezalaki mutuka ya pick-up chauffeur apusani muke boye akei chauffeur a senti oyo mutuka oyo yango lisusu te frein esi ekataki nango kala chauffeur atali alobi milimo batu nazana bango awa il faut na batela bango atala boye terrasse pe pembeni ake kisela na terrasse wo abwaki mutuka na terrasse batu baye ba secourir batu ndenge zala kaka batala boye nzambe azalaki na bango mutu ata moko akufite kasi ba pota ya dega bana mike bazoki ba mama ba papa bazoki epesi pasi epar bana Kisenso balobi
totelemaki na ekole kuna mpo tozwa transport tosali 1 heure dita transport eza te bana moto balobi ke likolo koto na okende kulu na ezobundama nde tomoni mutuka eye wana ebeleli deta tomati deta tant tomati ka première dodan tokoma na deuxième nde mutuka esili fo ebandi kozonga nsima tala kutu nde na bishop na moboko nzambe moto aza na biso yango omoni tobiki soki te me toza te tala makambo ekomeli biso tala banzoto ndenge esali biso bani père amata ngomba donc namoni donc me akoki na eje mutuka de ete lemba nango de depuis kala donc mpona acheter na bachauffeur mingi ta mata kote ofara na vitesse kote eza ngomba makasi etenga mutuka makasi etambola bien koleka arate mama donc bamisusu bajangi kutu bambongo ya transport mata akongo de bambongo na se donc facilement mingi bandeko ba chauffeur bino moko bomoni eke ndeko oyo chauffeur amelaki ne masanga te ndeko chauffeur azalaki ne excès de vitesse te kasi ezalaki kaka problème ya contrôle technique automobile yango na tozoyebisa bino ntango bozomata na mutuka boyeba eke bozala na baproblème ebele ndenge bandeko na biso balanga nzembo bayemba yango ezosenga eke boyebaka eta ya mituka na bino donc bosalisaka mituka bacontrôle technique automobile mpo na kobikisa bato ozali komema mpe kobikisa molimo na yo moko bandeko ba chauffeur tolobi boyeba eke la vie humaine est sacrée. Romponga ba population azoye bate soki eza nini bakonzi bazali koyoka bango to bazali koyoka te na salite o etondi awa solo potopoto orzo même pas idée. ezali pasi pe mawa population azali koyeba te est-ce que vraiment tozalaka na ba autorité o balingaka biso to tozali na ba autorité o balingaka biso te po situation awa na rompwenga ba précisément na nzela na bango ya bypass population abeleli ti mungongo ekomi na niveau ekauka population alobi salite o na rompwenga ba solo nzela ebuka na mituka ezali koleka lisusu te ezali kopesa pasi pe mawa botala mituka moye ekoma nango tina rompwenga bana arrêt ezate mituka ifo suka kuna na entrée ya Rigini po awa nyonso ebeba soki yo mutuka oche mutu makaso mikika ocha lokolo odindi journée na yo ebebi okosala lisusu te population ya rompwenga bango moko balobi place au rond-point ebebi boye eza mabe eza ya bourgmestre na biso bourgmestre na biso apesi bato bazwaka bambongo wana na baterasi ya commune ya Lemba bazozwa bambongo na commune ya Lemba bazosala eloko moko te bourgmestre azozwa bato baninga na ye ya mususu azwa kotia bango basala na tronçon ya rond-point ngaba ifo atia bato bayebi rond-point ngaba o bakosa esa musala o boye nzela ko beba boye bourgmestre aya na rond-point ngaba chaque jour bafuta 300 francs na 1000 francs ya salongo esala makate chaque jour 1000 francs ya salongo to pesaka na 300 francs ticket mais esala makate rond-point koza salité boye te wapi ba député oyo to voter na ville ya Kinshasa baza wapi nyonso kaso balobalo babuti baza ba député ngo na l'équipe bien te so aussi gouverneur aza wapi aussi bourgmestre aza wapi mudazo ba ticket na bato nyonso batekaka baza wapi toteka likola salité na ba député to voter ba monaka te baleka nzela to voter lisu te ba mi voter la bana bango po biso toteka likola salité tala infection bakolo comme konfimba likola poto to voter bango po anini paka baso mbongo badiala bandaku na bango tala biso ne to monde mukusala makolo to voter lisu te boyoki kutu ndenge population ya lobi likamu mususu ya inquiété biso place ezali awa soko oza na chasse te yo moko milukelaka na yo bot batu nyonso oyo bayebaki situation oyo te ntongo bakomi awa okoleka te po poto ti na genou batu bazali kosomba basachet bazali kolata sachet po permettre bango baleka kitoko ebongo solo ya ndenge wana okozwa même pas idée rompwenga ba situation ezali ya kobeba makasi salité toyebi te bakonzi ya kini bopeto awa na rompwenga bazalaka to bazalaka te basala effort batala situation ya rompwenga parce que rompwenga banzele beba salité za makasi poto solo koloba kutu te awa na rompwenga match za kitoko te totikali kaka kuna na commune ya Kimbantseke route kabine mbangu ezali na eta moko ya mabe makasi bana ya Kimbantseke baleli
tozali awa na entraîne joko na route cabine mbau na mikondo na commune ya Kimbanseke bokondima te nzela ezali na état de délabrement moko très avancé mituka ba moto na ba pieto bazali koleka mopanzi oyo baza na difficulté ko sakana te po bosoto poto etoni na nzela oyo eza kosenga bakonzi bosala quelque chose surtout pour commerce ya commune ya Kimbanseke papa mais kana nous kobeta tour mopanzi oyo po makambo ya boeza ko sunga te pe eza ko sala pasi na kati ya ntima yoka communication awa tokomi na campagne électorale to tuna nanu motuna ba candidat député national pe provincial mopanzi oyo bokotambola kaka na bosoto ya boye pardon tout monde en profondeur 100% information Manu a toujours courant la ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu te esali mikolo ebele me kasi situation ezali s'aggraver molili na Kinshasa elobi ngai yo toyebi te bakonzi ya SNEL soki bazali koloba nini devant situation oyo tolanda. Na ville province ya Kinshasa bakinois bakoma konyokwa makasi na oyo etali courant Bajan ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekieit boko sutuka na tongo bo courant ezate soki ozalaki na chance ya ko sutuka na ba 1h to 2h ndoko mona yango population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku ba para électroménagère ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Tokomi na suka ya Mac FM ya mokolo ya lelo ongai donc Clark Kololo l'homme en multiples casquettes nazalaki na plaisir ya ko présenter bino yango kasi soki bozonga kitoko na banda kuna bino to pesa bandeko oyo ba travaillaki enrage pied pour na ko pesa bino ba image pe ba information ya kitoko oyo na édition ezalaki ngai moko donc Clark Kololo pe na présentation kakangai kasi na sima ya caméra tozalaki na le chef Florent Okita ya lingara benga ebongo na montage tozalaki na Francis P Takuzo Mape na régie finale tozalaki na notre directeur Gelor Mouya Oyo azalaki na régie finale kasi topesi merci lisusu pa ya papa na biso maître Billy Maloua Oya Lobaka nul n'a le droit d'être RSL sur la terre ngai nepsibino et bandeli ya semaine malamu botikal malamu na mabota na bino tokutani lobi.